Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline na ye kosala sous video ndenge to partageaka ba video na Adeline TV awa. Toloba makambo eza spirituel na kati ya chaîne oyo. Nde pe na ye lisusu kosola na bino bandeko nyonso obolandaka ngai kolo azala na biso. Tozo sola makambo oyo na yoki epai ya papa Masambuki dina otela bino na miniature. Deje kwa bomoni wana na miniature. Donc na ebite bato mususu oboyebi papa Masambuki dite. Bato ebele bolandanga boyebi peye. Bato mususu pe peut-être boyebi yete. Na otela bino eto bondela kolo azala. Na otela bino mwa extrait mukie ya makambo lobi. Et puis natia mwa commentaire mukie pour to comprendre. Pour makambo ezoleka na Congo na biso. Ezo senga biso to comprendre spiritualité. To comprendre on a spiritualité eza makambo nini. Bande konanga so ozo bunda na nzoto. Eke bitumbane eza na molimo. Eke na molimo ozo comprendre te. Ke bitumbano eza na molimo. Ozo bunda na molimo to ozo bunda ka na nzoto. Olonga te. Osala befort ya ndenge nyonso. Osala befort okitio matio salibo. Osufri kabwe. Na opesa ndeti exemple avant to bondela. Na opesa ndeti exemple. Osala commerce. Ato bapesi ombonga commerce. Osala commerce. Lero oke osombi bloko teki esimbi te esalibo embongo ekwei nini boy. Nzoka nde bakanga na molimo. Na molimo deya batobola maboko. Babebisa maboko na yo. Oko souffrir boy. Osala commerce a sorti na sorti okolonga te. Pona nous faut zonga non na spiritualité. Faut zonga non na spiritualité. Ngelo baki faut kota non ma bondeli. O bondela. Osala mo ba pratique moko esukola o maboko no o ba bebisa. O bondeli osali ba makambo ya bonzambe eza makambo ya bonzambe eza foi. Mais foi wana il faut tout ça on a ba pratique makambo bonzambe eza na ba pratique na kati. Le ba memeli biso ba yebisi biso que pratique ite boy. Donc mamba bonzambe eza na ba pratique na kati. Donc faut kende nanu o bondeli et puis osali ba pratique pona ko sukola maboko no. Ndele ko zwa siko mbongo ba kopesa tout asima nde ko sala commerce ekende liboso pour o toucher de na spiritualité. Obundi na odeya na molimo nde na musunyo okolonga ndenge moko na makamba Kongo na biso. Ndenge mona mamba Kongo na biso oh Seigneur Nzambe na bomoi. Le na landi video o lelo batindeli nga lelo na landiango. Alobi mambo ebele. Nga na zo tiaka muke awa so boyimbo tala ngo na opesa bino na chaîne o ezali boke landa mubimba kuna. Balobi mambo ebele nga na otela bino ka ba point mo muke o nga na o développer awa. Poso na bina tiango nyonso awa eza soki 10 minutes et simbate. Donc nga na oloba te dona emikate la abiso tokata na ba 45 boyebi ba 45 so ekebele 50. Sikoyo bandeko na nga to bondela. Na komba tata mwana pe ya molimo santo. Ko na bomo ikona bikamwa nzamba mpungutulendo nzamba bakoko na biso. Tala nga mwana na o papa nazongisi matonde pai na yo. Po eto pesi nga souffle de vie na zanango. Et puis na ndeko moko na moko. Azana pema na bomo azolanda nga. To pesi yo merci papa. Kolo merci pona onyo sozo sala na Kongo na biso papa. Ozo talisa biso futo zonga na spiritualité. Po te tolonga na kimosuni papa. Nzambe merci. Po te ondo zana contrôle ya nyonso. Ata mikonzi na biso. Ata pepe congolais bazo comprendre spiritualité te papa. Yo lobi sika biso to suki yondo bandi. Yo kosala na lolenge na yo papa. Yango na kolo na lobi merci. Po ozana contrôle ya nyonso ezoleka na mboka Kongo papa. Oza nzamba solo nzamba mpungutulendo. Nzamba nguya nyonso balonga kaote. Toyebete bakolonga ote. Papa zana nga na video o nazo partager. Na bandeko na nga nyonso bakolanda nga na video o papa. Soso lisa moko na moko maloba nini makam nini. Oyo oyebisi moko na video oyo. Na komba tata mwana pe ya molimo santu. Amen. Bandeko na nga ndenge na yebisi bino. Soko oza na maladi. Ozo bela. Ozo kende na bopital. Bazo peso batonga. Oyo kauna nzoto ekomi opasi likola batonga. Mais il faut que ça na spiritualité. Il faut que non na spiritualité, na mabondeli, na spiritualité quoi.
l'air ozo bondela ça spirituel ozo kota na spiritualité nzambe biki sanga na maladie on a foi oyo zanango obiki na yo so esengi pe pratique biso bata ba pratique to sala ba pratique poto bika noki na ke na ona pratique ozo mona nde yangwana bandeko nanga eza na makambo eza na Congo ndeko ona zo tiela bino kombo na ye papa Masambukidi kombo na ye papa Masambukidi na yebi banda ane nini fo ya ba 2022 boy 2022 ndeko mo mutatindela kanga ye ndeko mo katindela nga ya bi mama Deline omoni ndenge opesa message obake we ya Congo tala we ya Congo yeyo atindelinga kombo na ye abibeta kaka atindenga video moko boy ya salaki abi we ya Congo yeyo bandeko nanga na bandi kolanda papa Masambukidi abilanga we ya Congo yeyo azande kono pe munyanga boy kiko loba kutu kaza biso nyonso ba Congolais toza bandeko biso nyonso toza ba Congolais nyonso toza bana ya panzu nzinga na ntsaku na bosa na ikomba ntsaku na video wane ute koleka panzu nzinga na ntsaku biso nyonso toza bana ya papa moko bana papa moko aboti ba panzu aboti ba nzinga aboti ba ntsaku c'est ça osomona ba ntsaku ba eza donc c'est ça biso nyonso bana Congo toza te ko munyanga muluba boyeboye te mais ba tribu nzamba kabula ayebi na akabola ki pe ba tribu na po nzambe mutakabola kango po nga banda loba na nga Deline pambola kanga isepela kando obotama congolaise ndongo obotama na Congo pambola nga po nga na tsaki yo na Congo et puis pambola kanga ndongo obotama munyanga ngam na tsaki yo kuna na banyanga ozomona ngam na tsaki yo kuna na banyanga c'est ça donc nzambe moko mutasala ba makambo na nyonso bandeko nanga leri na ye kotala papa Masambukidi natali ye nde na ye komona ke video na liboso asalaka na olukango na otiela bino o nga na monaka pardon video na liboso na monaka non aloba makambo monga na bi toza na bato mayela niveau boye na Congo elekelaka nga nalandi nga bi wow ape na ekota ba video na kala banzembo azoyemba banzembo efumu yiswe boyebo azoyemba kitoko ne après ka mikolongo na kome kolanda ba video na yaka na otatala nde na ekokuta na video moko ayekoloba ke na video na kritikaka Bible makasi a kritike Bible alobi ke Yesu alobaki moko ke Bible ezaki nango fabriqué ba fabrika iso alukuta Abraham azala na ete Yesu Masi azala te kam kona landaka epi wana esika na tika pa kolanda ngabi mayela bo fala comprendre nani Yesu Masi azali fala comprendre que Bible eza histoire na biso ba africain fala comprendre que Bible eza histoire na biso ndeni akoloba ke histoire eza Bible eza histoire moko ezala te ndemba mo esika siko na tika na kolanda na tindeli mutatindela kanga yenga na bi ta mutango zoloba ke aza wan ya Congo ayebi te ke Bible eza histoire na biso ba africain mais makambu na zoloba penza eza apa kaka lera lobi Bible Abraham azalaka te esika nde na komona ke quelque chose qui ne va pas nde na tikaka nanga na eko comprendre que eza na bato ebele toye na biso va moko ye toye na biso na obenga ngo peut-être toye na ndenga bonzambe ya solo po soko toye na ndenga nzamba kimbangu toye na bonzamba solo nzambe donc mutu nyonso oyo ye na nzamba kimbangu na bonzambe ya kimbangu yeba ke oye na nzambe oyo ya solo wana ozomona siko toyi kobakisa lisusu mutu aye na Yesu Masiya oya mutu mwindu a comprendre que Yesu Masiya azaki mutu mwindu na mbanza Congo mutu aye na bonzambe oyo ezaki na mbanza Congo na Angola na royaume Congo aye na bonzamba solo ozomona c'est ça siko toye na biso ebele toye mais nga na obenga ngo nde toye nde na brutalité et puis désordre
epesi desode bamsusu babi kimbangu kaka yesu te bamsusu balobi yesu kimbangu boye yesu na kimbangu ba mutu na mutu aye na ndenge na ye mais tolobaki ke ngai mpo na ngai naloba soki mutu azondima deja kaka kimbangu toza kaka na nzela ti lokola mutu na akufi te ti tokóma na suka tokoyeba nani yesu masiya azalaki nani kimbangu azalaki tokoyeba we oyo akofanda na kiti ya bokonzi ya kongo we wana lokola ekozala ye moko aye kofanda na kiti ya bokonzi ya kongo nde tokoyeba sikoyo baverité nyonso. En tout cas kolanda video oyo ya papa Masambukili wow nde sika do banale nalandaka bavideo ne oyo asukaka wana nalandaka alobi ke yesu bible banini te boye esika natikaki nga bi natika na nga kolanda ye malgré azoloba makambo ya bien ozomona natikaka na nga mpo nga so olobi kaka ke bible eza nini moko nga nayebi ke bible babebisa makambo ebele na bible balongola ebele bachangea ebele na kati ya bible wana mais histoire ya bible eza vrai bolimbisi histoire ya bible eza vrai mais bakosa makambo ebele yesu masiya azalaka na mbanza kongo nde nayebisa bino azalaka mutu mwindu azalaka me azalaki mutu mwindu azalaki congolais na royaume congo ozomona azalaki congolais na royaume congo oyo lelo eza na ngambo angola yesu masiya azalaka wana nde sikoyo papa Masambukili video oyo nalandi esika naye kocomprendre peuple congolais futo comprendre makambo futo comprendre makambo oyo ke makambo oyo ezoleka na Congo na Rwanda eza makambo spirituel tolanda ye po naloba nsima tolanda ye nano eza mwa moke molai tokotia ata ba 15 minutes totia ata ba 15 minutes tolanda ye nazobanda nabanda ata na 16e minute je crois nabanda place oyo bandeko na ngai tolanda ye bien soki nakomi na suka na oyebisa bino place bokela nde mobimba kuna makambo alobi non te abi makambo mutuya doki nazali na bavideo mosusu ya kosala commentaire makambo mosusu na makambo oyo nzambe ayebisi nga mpona kongo na osalango na video mosusu makambo oyo nzambe alobi na nga mpona kongo oyo nayoki na matoi na ngai ya molimo mpona kongo na osala yango na video mosusu oyo nanto ekomi très important ekomi video mo priorité bozela natisela bino bandeko boza apprécié te po tokende nango nakende na 16e minute nabanda na 14 naolinga nabanda kaka po esala biso minute ebele te mpo nazwa mpe makambo oloba boyebi nga mpe naloba ya mingi nga mpe nabandaka eske ezali toyoka bozala nabongisa bino mpo boyoka bien température na biso na degré où il fait froid na degré dans le zoo la forêt et tout bazali OK bazap est très bien organisé to invoka kabango en cas de besoin sikoyo bassin du Congo ezalaki na ba tribu ebele bolimbisi parti wana alobi faut que tu aies bien ntango akoma niveau ya spiritualité likolo bolanda ngo kaka kuna atoleka ngo somo papa Masambukili ana niveau ya spiritualité oyo congolais congo eza na besoin bato aboyi oyo baza na spiritualité ya likolo fo bango nde bafanda na kiti ya bokonzi ya congo mpenza badirige congo bato lokola ye oyo baza na spiritualité ya congo bosakanaka bozela nzambe tribu mususu eyapiki mpe koya me batribu banda ye kokota oui ok naotokoma livre moko na explike ndenge nini moto abandi na afrique abandi koimmigre immigration wana baréalité mosusu nde tozala koboma bandundu bake koévolue na russie na pole wana nord kote ya ngambo ya russie baye kocrée barace oyo tobengi balbinos e tututututututu bazosangana na biso tozobotana papapa ti bamindele baye kobima si le premier fameux Europe oyo babengi Europe azalaki mwasi autaki na ngambo ba Russie ake kofonder Europe mais c'était de la race noire azalaki mutu mwindu ok bon livre wana le sacré l'apanage du sang africain okotangaka yango un jour nasilisa nanu makambo nazosala parce que nazolobela yango mingi bamiyibi baza trop
bato na komela ki fallait ba pesa ngai mikanda pona verrouiller livre wana pour pas que ba droit d'auteur na ngai ezala bafoué nanu penza ba répondre nga te ndenge nga nalingaki mais mon avocat s'en occupe. Mais livres après. Livres ça déjà fait. Livres a déjà fait un prêt. OK. C'est bimi na pesa na ngope. Mais na code kaka mwelo ko wana ndé comme disponible na ba plateforme à téléchargement parce que tout ça même la version audio. OK. Après ça na batu mususu ko tanga wana zo mona histoire le lob avec nos téléphones a WhatsApp écouteur na train na voyage na zo ka livre sans problème. OK. Histoire ezolo bana bisopo. Na kati ya bassin du Congo ba tribu ezalaki ebele. Mais tango bato bazobotana, à un moment donné il y a une tribu et outaki vers l'Asie et kokotana Afrique de l'Est. OK. Ba tu côté Asie, ba côté en Afrique de l'Est. Na ngamba ba nord bango nde ba ko créer monde to benga arabe. OK. Ale lokola bazalaki bato ba indo na mwa loposo wana ba mélanine ba problème wana ba mélanine ba ko bimisa raso to benga ba nilotique, c'est-à-dire bato ba côté là qui ba allonger le fleuve Nil. Ba ko s'installer na côte ya Nil. Ba benga bango ba nilotique. Ba ko se retrouver bazalaka ba zolo milai. Bazana posoka baza ba indo. Baza ba ndeko na biso ba indo. Baza penza ba ndeko na biso. Ezata ki o baza ba rate baza ba ndeko, za ba mabota na biso. La passion du Congo. OK. Mais ba makile sangana na babano babima bakenda libanda. Et créer ba race mususu. Voilà, ba mutation génétique. Tango ba ekosonga ba s'installer mais na esprit nini. Bango pe bazo déclarer droit ya mabele parce que na lisolo ya koko Yakobo Yankobo. Jacob. Baza ba Congo batu wana. Bozela Ba histoire oyoki alobi na lisolo ya koko Yakobo abi baza bakongo esika nayi kokomprendre ke ndenge nga natika na mutu na nga ke papa Masambukidi alobake Bible eza histoire moko ya faux bafabrika kaka bongo ezala nango te donc c'est que akomprendre ke ezalaka histoire mais ya biso nde baafricain abi Jacob azalaki mukongo nga bandeko na nga na mona na betela bino na mona Abraham na ndako na nga Abraham na ndako na nga tozalaki na retraite na ndako na nga na bandeko na retraite na tozalaki na asi 3 personnes na mona muta fandaka bo azosekisa nga na betela bino azosekisa nga mpe na osekisa ye mba monzamba na nga koko na bino nasalaka alliance na koko na bino oyo nga siko na kati na ye azoseka kabwe nga mpe na oseka kabwe totala na kati oseka nga mpe na otali boye tozosekana mbamwa nzamba bino nga nasalaki alliance wana panda ke toobonda na omona na vision epi nzamba oloba na nga abi nasalaki alliance na koko na bino oyo nga siko na bandi kotala nga na kati ya motema na nga naloba yango koko yango aza ndeko kota papa to ndeko kota mama koko mpe akufaka jeune wana na omone bana moko lokwa ba age mwa ba jeune garçon ba 30 ans moins de 30 ans boye biloko moko abongo ngabi koko yango akufaka jeune nazoseka ipa koseka na ye wana ezosala nga bien nga mpe naoseka kati oseka alobi ni oyo nga mpe na bino eloko te ala premba moko le kaka nzambe abi na nga eza koko na bino Abraham obotanga na Bible mba mopu alimwe mba mopu na susu mkinga bi nzambe na oso na yebaki ke eza Abraham ndenge na telema na yamba ye boyeboye na betela binango donc mutu mwindu lokola ngai na yo toyoki papa Masambukidi alobi yango Kongo yo te sika tookende biso siko tookende na bato aboye donc tala bato tozala na bango na royaume Congo bango yeyo ba Masambukidi oyo bato tozala na bango na royaume Congo bango yeyo amosali na nzambe amosali na nzambe mais aza na spiritualité Congo ana spiritualité Congo ndeko moko akomilenga mama Deline yosko spiritualité na o nini polenga na lobai ke bato fo tozala mutu na mutu fo ozala na spiritualité esimbi yo bato batunenga spiritualité no nini le na lobaki bato bakomprenaki te spiritualité na nga spiritualité Congo ya bonzambe ya Congo ya bonzambe ya Congo ya nzamba mpungutu lendo ye wana pe yango pe papa Masambukidi to ane spiritualité moko mais ye aza niveau likolo nzambe
Ah, niveau makasi po mamba oloba toyoka ye. Bango pe bazo déclarer baza pe bana ya 12 tribus. Ok. Donc baza pe na droit ya mabele où coule le lait et le miel. Selon description ya Genèse. Jardin d'Éden, descendant arbre généalogique ya bakoko babandaki na bassin ya Kushi. Bango pe baza na droit parce que baza pe famille. Baza famille malgré ba outil libanda. Malgré ba outil libanda. Source na bango pe origine na bango ezali. Baza pe famille. Siko tangu bayaki bazangaki penza mabele bazo telengana. Esika kufana. Au moins ce qui se passe entre Israël et Palestine. Te yoka wana siko eza version ya Lukuta. Ok. Donc vraie version ya histoire ya oh makambo elekela na Palestine na Israël eza nde makambo eleka entre Congo na Rwanda. Ok. Ok. Nazongi. Tangu bavandaka vers bavandi na bango. Basali pe royaume na bango bavandi na bango bazala na bango pe tranquille. Basala ba bilanga na bango spécialité na bango ezali kobokola. Baza makasi na élevage. Alors so otangi même na ba récit ancien testament au mona ke banani bazaki makasi na makambo kobokola bana ya Yankobo. Tikoyo ezalaki na roi na bango moko na Rwanda vers les années 1600 na 16e siècle, entre 15e siècle et 16e siècle. Roi Kigeli premier. Kigeri premier. Wana na tan wana Kigali mboka wana partout ezali lo Kigali bazako benga wana nu Kasabu. Kasabu. Ville à Kigali ezali. Je crois. À l'époque elle est Kasabu. Ouais, Kasabu. Siko Kigeli premier Nyamusherwa, Namusherwa ou Namushera. C'est le premier roi. Ok. Kigeri 2 azalaki pe. Moko kuta otso kufa awa na 2016 les États-Unis. Azali na niveau États-Unis akufeli. Akufeli kuna. Ok. Siko roi na bango wana ya Yambo. Tango baye ko s'installer na 16e siècle. Na ko telengana baye ko réussir ko s'installer na partie zomona ya Rwanda wana. Biso pe bakoko na biso ba muami na biso bankoko na biso ya parti wana ya barega ya bamushi bato ya parti ya este nde bayamba bango. Ok. Eza likambo bani na république te. Eza makambo ya kala. République ata lisolo kutu te bayamba bango. Baye bavandi biso mutu topesa bango place wana. Bino bozale la place wana. Bino bozale la wana bobokolaka ba ngombe na bino bibole na bino. Mais banda kala n'esprit na bango baza komona kaka ke espace wana bapesi bango ya Kasabo na bango wana oyo eza actuel Kigali baomona ngo déjà mukie. Rwanda wana pe bazalaka pe na parti nyonso ya Rwanda wana te. Bazalaka kaka na Kasabo na bango na Kigali. Bazalaka kaka wana. Moi terrain. Ndenge ezalaka moi 30 hectares, moi 15, moi 600, moi 100 hectares. Ezalaki bongo. J'ai bapesi bino neti boni awa tina soki bokiti mai moko ezalaka kuna na suka mboka kuna bino bozwa parti wana. Place mai suki bozwa wana. Batie bango wana. Siko bango na mutu na bango bazalaki na esprit ya koconquérir ba territoire. Pourquoi? Parce que roi na bango ya liboso ntango bakomaki Kigeri wana premier Nyamushera ainvokaki bankulu asalaki ba rituel asalaki ba sacrifice abomi 13 ngombe. Nayebi te soki côté chiffre na pesi exact mais ce que je sais ezalaki entre 13 ou 12 ngombe oya sacrifiaki. Oui, asali ba cérémonie. Allez, azwi nzete abengi babisimbi ya kinkulu na bango ya libota na bango ya makila na bango ya bana wana ya barwanda ya banéolithique makila na bango. Babengi bankulu na bango ba seigneur de guerre na bango dans le monde des esprits baya kosimba bango baloni nzete wana bapesaki yango kombo conquérant de terre.
kombo nzete wana. Na munoko na bango na bosa ni kombo nzete. Mutabeta ba masolo na bien papa na biso Didier Mumengi botuna ye. Ya bi mama na bien. Le sénateur Didier Mumengi. Ye za spécialité na ye. OK. Bazwi nzete baloni, nzete wana tango baloni, maloba oyo mfumu asaki. Tango azokangana sepe na likolo en invoquant les esprits alobi nzete oyo ndenge na loni yango awa frontière na biso ekozala kaka na likolo na bangambo mosusu mais à partir de terre nyonso etikali so toyi tozwango tozwango wana maloba oyo roi wana bimisaka asaki donc eza lokola invocation eza lokola ozolona tolobi natie nzete oyo bana na ngai nyonso bakokende liboso na vie bakobotola bamabele bakobota bana ebele bisika nyonso bokokende moto akosimba bino akokufa asaki asali barituel na bango babeti mbunda babineli bakoko babini basali barituel esili place omona Kigali lelo ezali nzete wana ezali tilelo wana makambo wana papa olobi esalamaka na année 1600 na ba 1600 na 16e siècle. OK. Notez en chers téléspectateurs. Baki en internet bamono. Sikoyo pour comprendre ce qui se passe, zongana nous na ordre spirituel. Donc quelque part force ya Rwanda en dehors ya oazo libanda ya mboka ndebo occidentaux basimbi. Mais pour ba occidentaux basimba ye, c'est que mokonzi na bango azana pouvoir moko azomema pour aller convaincre. OK. Pourquoi Kagame s'est fait roi et a rejoint Grand Lac? Pourquoi il s'est fait roi? Ça. Voilà. A la force moko bezo battre les forces nini? Il y a beaucoup. La tradition. OK. Yango moni tangu papa Diangenda lingaka kendo tie église kimbangiste na Rwanda baboya ka ekota. Baboya. Pourquoi? Parce que une fois bandimi le peuple Congo. Les Bakongo bakota na est puissance na biso eleki eko écraser ekebebisa makambo na bango wana. Papa Diangenda yo kaka mama na Goma lobi Rwanda bako supprimer ngo na carte. Wana maloba papa Diangenda lobaka. Un vrai Mukongo. Mfumu Diangenda kuntima mfumu longo. Akenda zonga. Mtaleki azati. Vraiment. Mais papa na oyoka yo. C'est comme si au coco ya ba na évolué. Au poussa non comme ça na rien. Na évolué. Moto na tayi komba papa Diangenda na oki molimo soki amtetele minga. Nga pe nayoki yango ya papa leo otangi komba papa Diangenda. Bandeko na nga bozoyoka makambo esika ezali bitumba na biso na ba Rwandais eza makambo spirituel na yebisaka bino tokende bato o balobaka te bailongaka na minduki te minduki eza physique fo na molimo yango moni na tala video moko boye batindelanga na Kigali na ba classe na bango bazoteya bana ke il faut bazwa mabele bango bakotikala kama mboka na baoyi kotikala kama muke wana te il faut bapusanaka il faut bazwaka mabele wana nyonso bana deja bandali baza mike baza nango na mitu na bango ke fu bazwaka mabele bato njoka nde ruta kobanda na bakoko na bango na 1600 nde roi wana o wana zaka kuna atiaka nde toyoki papa Masambukida lobi atumbi bangombe akundi bangombe soki 13 soki 12 et puis alobi maloba abi frontière na bango ezaka likolo na se likolo nde mutu bakozwa yango te mais o nyonso etangami terre bakozwa yango ozomona siko makambo yango bato ebei na yoka baloba ke Congo wana Kigali nini Rwanda ekokoma nango kaka Congo donc ezalaka nde Congo ezalaka nango Congo yango mona Congo ezalaki munene ba Uganda banini nyonso ezalaki Congo toyoki alobi on pe a
donc ekozonga penda mabela Congo. Papa Diangenda alobaki nzoka nde alobi ka alobi lera alingaki kotia kimbangise kuna bango baboyaki mpo bayebi ke spiritualité wana o bazoya nango ya bakongolais wana spiritualité Congo soki ekotia na mabele na biso eya kobebisa misala na biso awa eya kokitisa spiritualité na biso yango baboyaki nde Papa Diangenda alobaki yango alobi ke Rwanda bakosupprime yango na carte ya Afrique donc ngelo ba Rwanda le bakosupprime yango de Congo sekonde mute kopusana ekokoma tikuna toyoki yango boza to continuer ka poto sisa na biso awa tango makambo wana ekosalama ozomona déjà bafrontement d'esprit déjà tala Diangenda kuntima qui représente la force de Congo abimisi liloba bino bakosupprime bino na carte bango pe kuna Rwanda bango paloba na bango biso pe tokoconquérir ba territoire na Congo wana pe tokozwa alors ba seigneur mibale basani bapotana yango na yebisa bino guerre oyo eza guerre spirituelle yango muni Papa Nashi pe akendaki komona Papa Diangenda kuna pe azobunda Kagame ndenge aza na force spirituelle oyo ezosimba ye sikoyo biso tellement bakonzi na biso baza na force spirituelle oyo ezosimba bango te yango nomoni ke ezosala pasi makasi to continue koyo tango baallemand bamakambo bacolonisation esili toleki batraite négrière tokomi na période ya baindépendance parti de terre wana ezalaki kaka Congo belge parti nyonso Rwanda papa Rwanda Burundi Uganda nyonso ezalaki Congo belge wana kutu muta wangana ne kutu te tiko même voir même kota ba Tanzanie wana ezalaki Congo belge bon tango bazokata na conférence de Berlin ebanda na Berlin te conférence de Berlin ebanda na Brazzaville est-ce que boyeba makambo wana donc conférence oyo tobengaka bobengaka conférence de Berlin ebanda awa na l'autre rive ya Zaïre mai fleuve Congo ok lokola bamakelele ezalaki bamakambo ezalaki bamindele bazalaki kokosala yango calmement te sur place nde bamfumu na biso babanda koaffronte bango bayokani bakende osala yango na Allemagne ntango bakati biloko nyonso belge azalaka na parti de terre te bakati baanglais bafrançais baportugais bamutu na mutu azwi baparti na ye ale bayebisi roi de belge aprotege parti ozomona RDC parce que basilisaka kokata yango te Congo oyo ya biso basilisaka kokata yango te bapesi ya surveille yango wana bapesa ye voilà parce que roi de belge ntango aye ekazosurveille Congo ye awa aya kodeklare yango état Congo belge alors que kuna bayebi ka ya eza ya ye te ye aza nanu gardien nzoka ye sa sauta premier sasala bamakambo awo à l'insu batiaki wana pourquoi surveiller voilà ok raison pour laquelle omonaka même biso toloba flamand te toloba wallon te toloba français parce que ntango makambo wana ezosalama ntango baye kotelemela ye ekomaki sikoyo fala changer de paradigme ale baallemand baye kotomboka bakreelaka ye mpe roi de belge guerre ale baallemand mpo na mwa kanda wana ndenge roi de belge alingaka sakapare na parti oyo bayaka kotia à l'époque bayaka kotia base na bango ya baallemand mo eloko na bango mpona kosurveille bayaka kotia ngo na parti wana ya Rwanda ok to baallemand batie mwa base na bango nde na conférence de Berlin esi esili bakati mpe Congo kala mingi te awa kala mingi te nde baye kozwa mboka wana badeklara ngo Rwanda ekoma mpe parti moko eta moko boye créé ok mais au départ eza nango kaka mabele na biso bauganda nyonso wana
ozomona sikoyo guerre oyo mboka ezotraverse nanu na molimo yo politicien olingi okende obunda yango na mosuni ndenge donc esimba nango te papa Masambokili mon père a dit ntango abiarima na avion ezozika alobi makambo wana esilaki na nte bitumba wana bokomo nazomona avion ekozika tala boye tala apesi badetail mosusu d'ordre sécurité nakoloba ngo te ntango makambo wana esalami alobi riske eza ebeta 30 ans makambo wana ekota na mboka na biso ya ekozonga apesi mpe na badetail ndenge bapouvoir ekosalama papa alobi makambo wana c'était dans les années 90 les années 90 wana azorelate siko histoire ezalaki 1994 oui 94 je crois en janvier 94 le 4 janvier 1994 je crois si je ne me trompe pas ntango esalami bongo bitumba wana ekouta na este ekokota na mboka na biso ekomema mama na pasi ya kosakana te bokolia mabele bibembe papa bokobaye bibembe kokufele kokoma normal bana ebele bakokufa bakokende okota mosala soda me ebele bakokufa yango tozovivre lelo yango eza kosalema lelo sikoyo maloba oyo elanda après oyo eza lokola bapiste ya solution d'ordre spirituel je ne peux pas les dire à la télé. Pourquoi ne pas les dire à la télé? bandeko tozo comprendre penda makambo oyo yango wana biso toyebi kaka ke nzambe na biso azali po normalement soki bakonzi na biso bayebaki nzambe solo bazalaki na spiritualité penda oyo solo mbe tokolonga bango makasi donc guerre to pe makambo ezoleka na este mboka na biso eza nanu kaka minere te eza nanu kaka minere te eza nanu guerre moko yali spirituel et puis baminere wana eza kaka baminere mpe physique te eza baminere mpe métaphysique parce que eza na bamabanga mosusu ekita na likolo ekwea na baregion batia nzu wana bamabanga wana eza elobaka mabanga ezoloba c'est-à-dire ekita sous forme ya météorite soki ozwi libanga wana otiango na poche na yo soki osimbi libanga wana paza pene na vai na obwe nazwi libanga wana natiango na poche nde naotambola na nzela naomona bavia ya bato lokola kitalatala a partir kaka ya libanga donc mabanga wana ezali na este ya mboka na este ya mboka eza mpe na badiama mystique neti na niveau ya congo central toza na badiama mystique diama mosusu makambo mosusu ekomelaka musée oboka bakanga bachef coutumier moko ya congo central à l'époque bayaka na bango na demiap à l'époque likilisola diama bayela musée diama elimwe oboka lisolo diama moko elimwe kasi eza na bamabanga mosusu ezalaka bamabanga oyo basaka mabanga mystique eza na ordre mystique eza mabanga ya mabota eza balibanga ya libota ya famille esalaka libota moko bokokozwa yango te bosala yango makambo mosusu sikoyo bango barwandais bayebi basekret Paul Kagame c'est un fils bien initié ya bonkulu na bango la force qu'il a de régner même quand il dit bonjour à Macron nyonso akokende loba na baoccidentaux baondima ye aza très rempli mwa mbali wana aza lokwa mochopi shikonga na otuna ya biso président est ce que baremplir ye question nanga mpe ngaki natuna yango wana sika eloko ezali spirituel bato baza na secret na yango ezali kaka bato bazali makasi na spiritualité mais boni papa Masambokili oza komona pembeni ya mokonzi ya mboka te oza kopusana te mpona kopesa bamakanisi wana parce que mokonzi ya mboka aza na besoin ya makanisi mpona kozwa solution peuple congolais vivre comme kimia makambo ya mboka oyo eza ndenge nalobi eza makambo d'ordre spirituel ya un plan cosmique
dans l'au-delà qui existe. Nakoma. eza makambo spirituel mpo nzambe ta mosusu aza na posa ye moko asala makambo na ndenge na ye ye moko asala makambo na ndenge ndeko na nga so olingi olanda ngo mobimba oke na chaîne oyo bozala napesa bino komba chaîne oke eza na chaîne ya ye moko Masambukide eza na chaîne na ye moko Masambukidi donc so obetika Masambukide omona ye omona yango ekota ye jekwa lobi bandeko na ngai natie bino ka parti ndambo mpo bocomprendre mambo ngai nalobaka awa mpo bocomprendre makambo ngai nalobaka awa bandeko na ngai makambo oyo basala na Rwanda kuna basali bapratique babomi babiloko bakundi basali boye bazongisi boye nde makambo oyo baloba wana bakoko na bango batike banda na 1600 basala makambo wana bakoko na bango bazoyebisa ngo bana na bango bazotangisa ngo bana na bango ezoya bango te tina mutu Kagame Meler akoli bainisie ye ayebi de ya makambo oyo eza ya bukoko na bango ya banzambe wa mabe wana oyo basala wana yango monike l'air ba occidentaux bazo se confier na ye bayebi kaza na pouvoir moko pe spirituel oyo ko pe ko dominer pe lisusu siko biso siko ba mikonzi na biso est-ce que baza na pouvoir spirituel so baza na pouvoir spirituel ni baza nango ya monde mai ya ba sirène po ba pasteur na biso ebele ya ba église ebele tellement bayebaki bonzamba mpuntulendo te bayebaki bonzambe ya Congo te yango wana omoni bitumba na bango yeli bango bakotisi bango na banzamba ba sirène ya bamai ozomona nzamba sali ke to comprendre penza ke abimisa bango poasa po to comprendre penza ke baza ya nzambe o ya solo te na ba pratique na bango bakomba mama ba papa double bakomi ko bimana basa mabala na bana mike po na ba nzambe na bango wana basengaka bango ba makambo bongo po na kozwa betwala batu to comprendre ngo mais to zaka kasima na bango tozoko kaka ko comprendre te mikonzi na biso bi okoyi ko telema na ona kibokonzi boy tokende nanu makambo fo yi baka nzambe za contrôle na mpo na nini président Faci ndenga zana po aleka na élection oyo akokai ko leka te ezaki na makambo spirituel ya makasi oyo ezalaki wana oyo esengaki ke ye akokai ko leka te batu musu nde fu baleka bazwa pouvoir wana batu mususu tellement nzamba boyaki nzamba alingai kaka ye moko kaka Faci fo azala wana po nzambe mutu atiaki Faci wana po afuta nyongo ya baluba po estangamaki bongo fo tous les 4 nini tribu eleka na wana ezangaki baluba il fallait ezala bongo et puis Faci aza président ya suka ya république ndenge azana siko nzamba yebaki ke batu musu baolinga bazwa mpo ta oyo ya kosala likambo nano ekoki te ta nano ekokai te mpo nzamba asala likambo na Congo nde toutai kolanda na video oyo eutai koleka nzambe le temps azoluka basi na mibali oyo babongisi mitema mpo atravaye na bango na Congo te ekokaki nanu te yango wana atiaki ke bandeko nanga bato ebele bazoloba tozoloba ngo biso nyonso tanga avant nasoswa na ndoloba mais Faci pourquoi azokende kamba te pourquoi azokende kamba te soki ye ayebi bien ke ndenge azwaki pouvoir na ye wana po akendaki kamba toyokaki makambo nyonso ye akende kosenga papa kiangani na kamba aye azwi pouvoir mais na bitumba o pourquoi azokende kamba te bandeko na nga tomitungisama te baoyo topose question eza mabongisama ya nzambe mpo mutu akende kamba ebanda no na molimo nzambe mutu atiaka na molimo nayebisa bino namona Kofi na molimo akenda kamba namona Kofi na molimo ake kamba nde pe na ye komona pe na kimosuni boye kokende pe kamba do ebanda no na molimo loko président Tshisekedi na molimo nano azwi accès ya kokende kamba te na kimosuni pe mo akende eza te ozomona mpo na nini nzambe asalaka bongo mpo akokisa likambo na ye oyo ye alingi asala
akokisa likambo na ye oyo alinga sala. Do biso tobondela vraiment nzambe asunga po biso tellement bakonzi na biso na beyebisaki bino awa po na nani Mutamba ye na makambo kitoko azosala makambo kitoko mais aza na spiritualité nini. Lobi na ye komona video moko akei pa ya Walesa atia maboko na mutu. Oyebi mutu o aza na spiritualité moko esimbaka ye. Ayebi ke spiritualité na nge eza ya vrai. O ezo simbanga. Po akende ka pa ba pasteur boye batia maboko na mutu eza pasi. Eza oyebi ke biso kutu batu musu kutu azali na spiritualité te mais alingi na ete mutu na ye basimbango. Alingi te azobatela mutu na ye basimbango. Azobatela mutu na ye basimbango te. Si o mutake Mutamba ke pa Walesa atia maboko na mutu. Esika na ye ko comprendre ke aza na spiritualité nini. Aza na spiritualité nini? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Bato ba osimba Congo wana faut baza na spiritualité Congo. Il faut ba yeba makambo masambuki da zoloba. Alobi ebele boko takuna nde bolanda. Nga anate binoka mukie. Makambo ya Congo eza spirituel. Siko lokola na Congo na biso ba franc-maçon ebele, ba rosicrucion ebele, ba to kabal chifu, ba to science okiti ba tondi na Congo wana. Yebisanga siko makamye koleka na Congo. Makambo nini? Yango tozala préparer bandeko nanga. Tozala préparer. Bondelaka pona yo, bondelaka pona libota na yo. Miteme bonga. Miteme bonga. Soki kaka boy. Le nzamba zo sukola batu na Congo. O riske otikali yo moko kaka. Yangwana teyaka libota na yo. Teyaka famina. O bondelaka pona bango. Bondelaka. Po oeko ya na Congo. Nazolo bango lelo. Soki guerre wana. Nde bazui bagoma, bazui soki Bukavu, baye soki bakozwa Kinshasa, soki bakozwa Bakongo, soki bakosala nini. Nde bakosala bongo nyonso ekoleka. Ekozaka na volonté nzamba po akokisa makambo ya linko kana.